Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a RO, vraiment, vous allez connaître l'émission, la biso, balobi, famille, libota, oye, oye, oye. En tout cas, shalom partout où vous êtes. Dans le monde entier, au Bolanda Rabiso, en tout cas, la PCB na bino babi bon début des week-ends. En tout cas, nous avons vraiment à Pambola biso, continue toujours au Pambola biso, na mboka oyo na mokili otoya. Na mokili assez mokili masumu mokili mambebele bele. Voilà la famille. En tout cas, to pesi mbote na biso pas maman Belvi Kandila patron na balobi l'autorité morale. La femme qui dérange, elle dérange, elle doit déranger mon tout bande kolanga. En tout cas, to pesi mbote bisika zwami nzambe a pambola ye. Tout le monde, la famille, ou à côté pour la première fois dans ta chaîne, en tout cas, abonne-toi sur notre chaîne. N'hésitez même pas, il y a qu'à s'abonner pour causer la jambe de si. Et puis voilà, tout le monde filme la biso, le pasteur d'idée, et déjà dans ta bella, dans ta belle vie TV, en tout cas. To consommer film massivement comme il faut bande kolanga na lobaka et la meilleure façon to soutenir maman Belvi Kandila la patronne film ezo kende ki to makasi to moni kuna papa pasteur Didier kuna na maman Belvi to zo mona ndenge film ezo kende to moni peut déjà manquement de décor hein to bi que maman Belvi de bakenda na décor to zo mona nuance en tout cas na tindi bino bokota bino moboki kota la bo découvrir film ndenge film ezokende. En tout cas, sans plus tarder, la famille, les lots, bino makambo, o ezo le cas, o eto yebi biso sur makambo. Ya pati melanga, balobi, barchive, nde, ezo réclamé bande kolanga. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la famille? En tout cas, ngala bino, tozo landa, et lo konini, et salamaki que, les lots yo pati melanga, talandenga komi ridiculisé bande kolanga na internet, pe suki wanate, bakouk oye place à linga koma. Oya Monique Azala bienvenue ba saboter à travers nini bala la famille pourquoi ba saboter ba saboter par rapport ya archive balobi archive ndeti kalaka balobi les vidéos restent to comme na makambu donc tango ya ko sala émission on a lobaka tango ya ko sala émission yebaka nini ko loba parce que on ne sait jamais. Le nom de loba A, le peut-être A on est ko balukelanga et c'est ngana qui na B. Alors ceux qui na loba qui déjà ma B na A et ko rattraper ngana B. Alors la famille na loba R nyoso tango yene émission yebaka nini ko loba. Tout le monde ba tebele baza sage tant bazo le kana télévision bazo yeba nini ba ko loba. Bato nde baza ka sage peut-être muto ko benga la film c'est rien. Si vraiment osaka muto ozo net, ozo muto zaka logique. En tout cas, film était mouteza vie na yo so ko vivre place bazo bengo kei place bako bengo peto vandi so pour moni moyen te yo mo ko luka mbato basala ba film ba koma ko ki pe ko kende ko luka bango rien ne change la famille parce que mutu na kende ko luka musala na place aux de la ba benga yo so pour moni nga na za actrice en tout cas naza na persona na kenda ko jouer sikabo ma belle vie azana makambu tellement ebelé na mutu na ye des fois pe abosa na kapé ba figure mususu okoki ko ya ou approcher yo moko okomona pe temps mususu maman belle vie azong sur la scène mais temps mususu azaki na ba idée na yo te ozomona obengi na peine na presque le kan émission oyo ko sala na émission parce que bazo benga kayo yo zelaka ba bengo peut-être mutu na ye aza souté pour batu baleki ebelé mais yo kamati au raisonner ndenge mususu ko sala émission sans pourtant se rendre compte que ezaka na temps mo boyo po ko sala émission olobaka makambo moko boye ya malam pour la mutuana mais oya pe sur la télévision oya ko baluka tu vois tout ça parce que phrase wana ya ko bimisa que moi ceux qui moni moi na zo sala be c'est que maman aime ta otinde ba sur internet ba ebike maman ya demain eza belle vie yo mo pe balobi no pe bien azanani na ya belle vie aza porte-parole la belle vie de balobaka oye bien on peut très bien quand tu dis ça au bandé ko s'attendre à la nuit si ko lelo pe baba ko ba bois qui si parti balobi jamais à travers vidéo voilà ya kala ba tchaki yango nalandi bango na moni ba discussion ba musu ba bi non malgré tout ça afika ki na ye mam c'était ba musu ba bi te jamais akoya pe ka ko sala biso bon wa kende to lingi ete na bisi bino ba bois qui si na niveau moko okozwa idée te na yo ki na soni ngamo na yo ki na somo ba dekolanga na bi tu vois au moins makambo to lukaka la vie tala siko likamba luki tala ndenge ekomeli la famille en tout cas c'est vraiment triste na makambo ezoleka na communauté na kotia bino ba commentaire boko tala niveau elekeli et ça livre vraiment kitoko te pour la partie melanga isopio makasi mama la place que vous gardez la dignité na bino hein dignité faut regarder en gros
La place qu'on vend dans la yoba benga, yo oui bengo pété c'est bon. La place où créer ma cambo yo créer. C'est pas gentil. Eh maman Pati. Au moins ce qu'on doit comme ridiculiser, au comme ridiculiser pas baba cook. Ta si qu'on doit me bimi na réseaux sociaux. Ta la identité non ndenge bimi. Pour anini ko luka ko ke osabe mission na batu mo boye ba lokola ba sam. Et puis en plus, vous avez un comportement, t'es habitude, moi peut-être Rolanda réseaux sociaux des nizokin. Bon t'as la cabe mission té, bon et bien des missions et ça la caté, des bah macamone réseaux qui n'a réseaux sociaux bon yébité, mais bien on a bolingi ben mission. Tant on a que les missions bazo tourner ba question, ozo y bata mutu na makoloté, y a ba question bazo tourner. O yébité yo qui kabon mo yébité question na ba tout nu ango. Est-ce que yo zo qui t'en colonne des missions et question ba tout nu? Hein? Tout besoin qu'Internet faut y bakas. Et ça va te bien répondre. Au cas où répondre bien en tout cas, na mon ami il y a modé. Ceux qui na l'émission na tellement la bien monté, moyen de répondre exacté. Parce qu'il a tala qui a monté. Ce qu'on peut beaucoup ça la bonne pourquoi? Hein? Beaucoup qui pensent ça la bonne. Au yébe lo qu'on a té place et où tu montes dans ma coloté. Qu'on répondre pété. Hein? Pourquoi qu'il faut répondre les cambo yo yébe monte dans ma coloté? Si qu'on répond, on répond. Moi, si qu'on est commis, t'as si qu'on est sali. Et c'est qui est au côté. Et c'est qui est au côté ridiculisé au contraire. Et sopi au makashi. N'a pas tout cas baba n'a pas tout cas sam. Bozo kata ko tala ka be mission parce que bon les mission comment on gars ko bimisa ka ke lo comme bémo ko peut pas tirer ba yo tourner question pour ebino mutu na makolote yo répondre par la moko directement sans pourtant autant la émission o ebeza ki nini pourquoi ba tourner question ou en tout cas na faut la tala la émission to bo tiela ngana l'émission et ça la bongo et puis et ça on peut laisser cercater pour répondre hein parce que ba journaliste on ba kanga bino munoko pété malobeza yo soko boyo boy. Mais boliba mona bino. Bon ils ont façon de flatter pas tu yo quand tu vas voir un film kuna. Là on va un film ici là. Aux assure. Ah si boni o basali makambo yo sali. Ba côté la émission te boni. Autant la internet c'était maman. Autant la internet mais t'as la siko niveau. T'as la niveau au comme ridiculisé. Ba se référer na ba kana na émission kala oyo sala ki baba cook. Ba tchango penza ba tchepa live dans la niveau yom to vanda kina na place au vendre garder silence na yo je vais ba c'est pas bien ba bengo na place au bima bonongo bima réseaux sociaux ni les amalam ba maman la biso bo bi peut sa valeur ko bo bi peut sa respecter o mo ne sopio et sopio makasi penza makamba soni hein. Yango bino ba film ngo boza absolument kota kota ba film pas belle. Yango belle ngo cha batu nyo sa théâtre. Belle ninga zana zo bijou fo kocha batu nyo sa ba film na zo sa. Oh, et ça passé. Ba ta théâtre basé belle bazo sa ba film bozo mona bango te. Bozo mona bango te. Bino bo diembeli ka belle vie. Mais mes missions yo lobi bien. Ata belle vie ça dit ce qui combien de films a bengi te. Ozalaka bien aillé. Siko pourquoi oye ko sa be mission ba dire bo lo ba ko ten ko ba bersi bien belle vite tant de jour so ba la mère so ko moni moi na zana na sia njunga zo vimba zo finga c'est que maman ne qui t'a dit cela et ça na pas les belle ba ça le monde appelle parents na ça bien éduqué azo ko éduqué moi na peut très bien mais moi na bon moi na wana azo ake ko fréquenter ba tamabe abi pe moi na mabe on dit ma te ka botama na famille yo non mona ngote non mona ngote izali ezali belé. Tout le monde bien ba famille moi pena famille moko très bien bon la famille au famille moko bien mais moi na moko ka ya mabe bimi na kata famille wana o pena que impoli pour ani akende rokuta na kira mabe bazali ezali belé parce que pourquoi ka koloba que ceux qui nani des mères ay ko sa be mission à lobby et que a fingi c'est que eza belle vie mtazo chinde et puis est-ce que vous qui tant autant la émission des mères. Est-ce que vous avez un peu de l'émission de mer ou salaire qui par rapport à la villa là. Oh mais c'est parce que vous avez un sabatou. Pourquoi vous avez un sabatou sur internet? Et puis les colons ont un coco ça on va switcher car ba on monter. Beaucoup si et puis bon juste comme belle vie ba côté ici na kati. Tu vois les problèmes. Bazolo ba koula belle vie. Kala si là belle vie qui jaloux na ba titre na bango et tout monde là. Tant on compte sur internet tu te m'embellir sur internet
eza pe inutile ya koya kaka koleka na réseaux sociaux koyaka kosala baémission eya na sens te koyaka kosala baémission te parce que yo moko makambo ezoleka na internet yango oyebi te otalaka te lokola otalaka te olandaka internet oyebi ndenge ezokende te ça ne sert à rien koya kosala pe baémission ça ne sert à rien parce que tant ozoya kosala baémission na likambo oyebeli mutu na makolo te ozoyeba place ozoyeba te terrain ndeni ezali oyeka kosala siko omoni ndenge eyindelo na internet eyindi parce que na place yango mpe olingaki okende mpo bakuka yango place yo omoni ke omoni ke bayambi yo bien mpa mwana na sam ye moko très impoli est ce que oza au courant kuti ye mo osama yango aza impoli oza même pas au courant oza même pas informé tu vois oza même pas informé c'est juste parce que besoin na posa moi $20 bapesa moi $20 ya kokende kosala émission ozwi $20 oye kosala émission ozwa madeso abana tala niveau bomi pesa valeur $20 teza yango te mute kosomba dignité na yo $20 ya bémission wana ekosomba dignité na yo te mama pati sikotala $20 ozwi émission mpo mwana na sam ta ndenge asakani no tala même façon kopose baquestion na ye asakani no ayungoli lor mpena ko oyo papa g azwi mpena ntan na ye ya kosakanela yo ta nde obimi ridicule obimi ridicule namoni vraiment na live niveau bazoloba na kati ya live wana niveau bazodénigre mama pati bisika oyo amonaki kokende babakoki batomboki bazwi video wana batie nyonso aloba bayoki yango bakomi koloba et puis en tout cas eza pasi ya pasi bisika ni tookende na internet oyo internet oyo tookende yango wapi la famille tookende yango wapi na bacomportement ya boye na makambo ya boye esa pasi esala pasi mpe tosala soni bacomédien na so baza respecte te boza respecte te parce que bino mo bolingi kozala respecte te bino mo bolingi kozala respecte te parce que ngai nde nabela kwe na ngai nayebiki ate bapesanga eloko te naa na bana ngai si bakoli naoluka nazolia basi bayebi nga mpo basi bayeba oyo deja kombolo so esalama deja pati milanga e oyeba nino deja yango te lelo okose rabaisser mpo na émission moko boye mpo ozoluka place bo bakotya mpe na filme otoso bakotya mpe ka na filme moko apo obungi lisusu ça ne sert à rien ça ne sert à rien ocréer ate bachaîne na bino moko créer moi chaîne na yo comme osala mo babiloko de façon kaka omonanaka na réseaux sociaux internet bapekisi motu te chaîne eza ya mutu nyonso aza na capacité ya kosala chaîne soki omoni ntango mosusu oyo basali bachaîne baza bafiere na bachaîne na bango sala chaîne na yo luka bato bayebi osola na bango na bacomédien mosusu osola balakisi yo nde basalaka chaîne osali chaîne oza mpe na bafani no bandeke kolinga yo otietiti bato batio mpe bapoids okomi kosala te loko oza mongala obandi osala te babiloka bangala yaya internet eza makambo ebele ya kosala bacomédien ebele mpo bazalaki bacomédien bakoti na babiloko mosusu baosala bango bafilme te me bacréer elo mobo parce que tu filme peut-être aux la capacité de refuta toi bandoya a la capacité pour mutunyo ça appelé te au sala ka ba film a chaka na YouTube mutunyo ça appelé te mais okoki ko créer l'homme sous to moni le mama top watu a créer azo bilubu ya mboka na bango azo lamba azo talama azo talama bato bazo mona ki mama top atanga azo lamba ça la créer l'homme boye créer l'homme batana ko yemba no ndingo lo ba ko yemba ka créer loko moko bo créer na YouTube na yo essentiel ka ko zo mona na ki pati melanga abanda ko sala théâtre akomi ko sala be bazo landa yo kombo ezo tikala au lieu ko se rabaisser na mo bana lokwa ba sam ba silisi lo poso et puis likolo nango babaku kongo pe o yo mona ki na komi nanga baku ke ye pas bien boya pa mama pati komi abaku o seki wona bi ke te vraiment na ndena zabo na ozo su film musu ba ochanga na film o ezoya. Tu te trompes, maman. Le talent de basale l'émission. Bazuka émission ah kala yo salaka na ya famille libota oyo kumisaka bazuka ke émission na pum ba tcheli on a place ba tchango sko live ba tala sko mutango sko roya pa na bango un jour pour changer ko finga pe ka sila ba lobi bongo siko elobi nini do ba boycotter yo pelisusu na kata ba bako tala sko niveau yo moko o mitie pour nini trop de ceux qui ni bozo lukezo ye bala mutu na makota en tout cas ba famille na tiki no bail